Papa, nous le bon ami sur la banque nyos. Tout qui n'a lali, ta. Non mon aba bimana. Ah bah la nepe. Et après c'est solo mon obande. So après ko bimana yo. Ngeto poya. Nazo mon elongi na yo oncle. Ouais, et puis moi ngata kana moni mon ngai. Na bien. Eh non, papa. Et puis là je plein yo mba. Noko kita mukesi. Bête moment na nga mukie boye boye bakate o ezakata za chef wa famille. Mage mukie na ngai. Moto aza na kati ya solo, koto aza na kati ya molili. Nde moto esengeli ba honorer. Nzamba zo senga ba honorer moto oyo a otambo na kati ya bonzambi. Je reviens sur papa Eric. A respecter petit. Papa. Noko ya na oyo ba pete noko kuti bango zo tama kuti. Eloni ya malongo ya tikala ki apesa kite. Eloni ya malongo ya tikala ki apesa kite. Noko ti Noko déjà au départ, c'est un posa nièce na balate. Imagine papa chiko senga mutu singombe. Ngombe siko eza a combien? Ya profitaka na eloko moko ya muke nda koti assiégé. Eza ba via bato. Tinga na koma lelo boye, eza après mariage. De so ba soulever loko moko e batama na se wana. Mutu moko ko ya kumbri pour na ngote. Esaïe chapitre 30, premier verset, et Zolo Lilang. Ndeko mbala Zolo bake azalaki bien avant abala. Fait tant voyez ko kota na kati ya libala wana, c'est par là nde nyonso ezalaki déclenché. Ngati batikela ngaki bokonzi ko ya fana. Ezalié. Yaoni il faut ça la bongo. ndo bimana na butu. Oya rosala bana baninga yepe ba osalaki yango. Olingo nanga ya Yesu. Olingo nanga ya Yesu. Ebesika yosimbaka obongola lisolo ya mwana mutu. Balukayo na bajane prière. Bakutana na yo Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Et mesdames, messieurs, avant de commencer cette émission d'aujourd'hui, je tiens à remercier notre sponsor officiel. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le sponsor officiel de cette émission ainsi que cette chaîne chez Bisso Télévision. Souvent on dit la chaîne qui vous ressemble. Alors je profite pour remercier également tous nos partenaires qui nous soutiennent de loin, de près, physiquement, spirituellement, financièrement. Je vous dis un grand merci pour votre contribution pour que cette émission puisse aller vers l'avant. Napesi Mbotepe, merci les sous na bandeko oyo ba contribuer à Kapona orphelinat Bravo Jésus-Christ où ils ont mis bongo na commune Yamatete quartier Viaza numéro 27A. Alors nalbaka kusunga bana bitiki les ali grâce et c'est pas aussi donné à tout le monde montonio soyez bi importance ya kolena bana wana, donc je vous demande pardon tout me campé ko benga bango to meka ko soutenir na quelque chose oyo nzambe ya kopesa yo. Et un grand merci aussi na bandeko nyonso oyo balingaka biso te. Nous pensons à vous to pesa bino mbote po to yebi ke mukolo ezali bobongo la mitema bato balinga to évoluer te o shiki mukadi wana ndeni a évoluer ndenge ni chez Bisso Télévision ko tala mama kasi ndenge nini bo na pesi bino mbote biso to pensaka na bino to yebi ke mukolo mususu bobongo la mitema. Un grand merci pe na ba héros dans l'ombre au bazali bongo ko réaliser commenter na régie finale na comment na cordon Elias Sosinanduku na pesi mbote pe na DT Denis Solo également na Papa Zara na bonne équipe nyonso oyo bazali bongo na sima ya caméra pour l'été toiba kobima banda na mino kituko sans audience. Également mesdames messieurs, aujourd'hui je leur ai le plaisir de vous présenter cette émission et aujourd'hui nous faisons analyse na émission moko likaki na plateau na biso bomona ki lolenge kani famille ezaki détruit par oncle Yemoko
azaki wana pona ko bebisa vie ya bana kasinaye. Alors avant na pesa bino moi briefing il y a analyse au tam kwa lelo, je suis pas seul, je suis avec des serviteurs de Dieu. Et je suis avec Papa Fabien, Thomas Fabien, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Chic, merci beaucoup. Je suis avec Maman Witi, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Chic, merci. Merci, je suis avec Prophète Eric, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Chic. Voilà, toyambi bino na émission kwa lelo. Na bandi tokomeka mpe ko solo mwa mingi sur sujet oyo batebele bo bengi po boye ba suite pe ko luka koyeba soki on se retrouver na problème à modèle wana nini okoki kosala. Mais avant tout tokosenga Thomas Fabien Sambela po tokota na mozindo ya émission kwa lelo. To Sambeli Yahweh kolona bikamwa Seigneur to pesio merci pour na moment oyo. Ezali moment oyo to partageaka ou ezali mayele oyo pesi biso na peuple no bazolanda biso na moment oyo. Seigneur to sengi intelligence na yo, to sengi pe connaissance no kati na biso. To tiki pe équipe technique na maboko no kolo Yesu zala na biso kino na suka émission na kombo no Yesu Christo to bondeli. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors mesdames messieurs, le toro le belanini. Pour monaki les solos top histoire où il est kaki à travers l'émission Bravo Jésus-Christ où noko na mutema mabe oyo azaka nango premièrement azana no kinchudi mwana kasina ya kinchudi na ye et tant ba ikobala mwana kati et ça dit que ba pesa ki d'autres nyon sauté ba tikala na une grande partie bon pas pesa ki une grande partie ba tikala na moi bilo msusu ya robakisa ne balobaka ke biso baloba to baka kubo kunkudiala ça veut dire pas babokilo ils allaient voir na matembela simandako donc tu peux venir quand tu veux au bobuka au lambi mon bana moi foufou parce que si la raté parce que ko ke pas aujourd'hui yope ko ke ne peut aujourd'hui. Alors dans sens wana oncle atikala ki na mutema mabe na kata mutema na komona que ba honora qui était pour la nini pour asenga ki d'autres asenga ki singombe ba pesi nyo sote ainsi que na bilo mususu oyo mobala ko kaina onte ko pesa na yango noko azaki na misala mabe noko akomaki na butu ko utiliser ba chance ya mon ankasi na ye akomaki bongo mari de nuit ya mon ankasi na ye et komaki que mon ankasi tango azui zemi na air au moment na zemi ça lui fait 9 mois akeko bota docteur ko zela ya maman na me ako ya mbaka mai na makila donc moi na tikala ko mona na te plus de 4 fois la dame a perdre grossesse na ye sans pourtant ba mona mwana parce que na bon moyiboyi na misu ba mona zimi vimbi zemi pe ko kola ndezimi ba koti pe échographie ndenge pe ba tu ba kota échographie mwana ko mona na mais makambo yo kamwa akeko bota abota akaka ba mai. Alors ça qui bien été en tout cas mon misala ya mobali pe akeko be ba du ya noko azana misala mabe a bloqué na misala ya mobala mwana kasi na ye ake plus loin tellement zaki chef ya famille akomi ko bima na mwana kasi ya mobali na ndenge ya sima na butu me na moi tant na tongo mwana kasi ko mona ba superbe ya mobali lokola ba uti ko zoye me esalami na butu. Alors tous nyonso wana esalaki mwana kasi ya mobali malamu te nde yaki ko mona biso po ameka ko relater du solo to sunga ye na ba prière to bengisa noko effectivement noko ay ko avouer na participation ya l'homme de Dieu Thomas Fabien tant a révélé maya baneko sana nkuku nde ayaki ko ndima accepter ça qui moi échange de paroles bo mona ki bino nyonso ndenge na meka ko bimisa mobali ya mona kasi libanda. Alors raison pour laquelle nous sommes venus na demande na bino bo benga ki moi mingi to luka koyeba bo luka koyeba eleki ndenge nini pe so ndenge nini. Alors je vous demande de suivre l'extrait, il y a émission pour tous pour comprendre il s'agit de quoi au Togo le Melana Moukola Lelo. Tout l'année puis on se retrouve pour la suite de cette émission Analyse. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans le minute qui suivent. Sur Rapid.
Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Non, s'il vous plaît. Pardon. Non, s'il vous plaît. Non. Non, retourne solo la calmement. Bah, disons que ça souffle. Oh, nyonso eza yo soki yo te me nyonso esalami te papa so avalisaki nga na ndako merci te mama. merci ani papa merci papa mais soki ayaki boye te bolingo boyeba makambo te makambo nini okosambela soki yakobisela angakobana comme nango arespecte petit noko ya naoyeba pete noko kutimi yango ozotanga kutimi eloni ya malongo oyo atikalaki apesaki te eloni ya malongo oyo atikaki apesaki te noko tina sufu boyo esepelisa kotima bana te esepelisa mwana bato apesa mbongo noko apesa mbongo bolinga basentenga noko bolinga basentenga eza kutimi kutimi na yo nde komisinga noko mpona ye noko ye atali nini mpona ye kutimi na yo nde komisinga mwasi bongo no répondre na mutu neza kuna nyonso ya kutimi lia ya famille eza utakala ngati batikelanga kibokonzi oyo ya famille eza lie yango ni faut sala bongo ndo bimana na butu oh maman non nazo respecter yo s'il vous plaît nazo respecter yo pona yebi à travers yo à travers nasilikeli mwana mama yanga pamba noko nasala nini noko nasala nini naoboma yo omoni biloko donc s'il vous plaît aoliango na samba on voit déjà openza ndoki noko kindoki tute zelo komona yo nzambe bapela kolanda yo s'il vous plaît nzambe na condamné leki na ngai noko
Problème nous. Nokoyote, loba mutu mususu. Mwana kasino moko mwasi na yo. Nokoloba mutu mususu yote. Vanda s'il vous plaît. Nakondana leki nanga pomba. Okoma bimana leki nanga na butu. Vanda to solo. Nokoyote. To solo. Nokotosala nini? Nokotosala nini? Nakotosala nini? Nakomana ngabalaki ngai. Nakotosala nini? Nokokana nyonso dali po boza biloko. Mama la muka yako dependa bana. Bongo mobali nganga seke ngale mwasi. Hofu mole usenga ni to pesa osiko. Non, pese lote. Non. Nakopese loko te. Nakopese loko te. Akozwate loko te. Bana na kiti. Non, bana te. Bana na kiti s'il vous plaît. Yo si bana na nzoto. Nakokosana loko te. Noko okofuta mutema mabe nayo afokalanga nzambe. Voilà, mesdames, messieurs, attends, fungoli bango te, d'abord on a la fin de cette émission d'aujourd'hui. Yaya, au vu résultat, l'homme de Dieu monte la fin de l'émission. Merci beaucoup, Apache. Malgré Bonzambe, ça n'a pas acceptable. Papa, sinon, ton monde. Non, pas si tu as vu quoi, Inès. Pas un Il a même payé. nautaki kosala annonce ke nakozala na Paris mpo na badelivrance ya bato en privé nazalaki mpe na France bato ya ndenge na ndenge bayaki bato ya autiste babiki bato ya bablocage babiki bato ya bamaladi babiki bino moko botala batémoignage namonaki kaka na annonce ndenge alobaki ke nakozala na Paris donc lere namoni yango mpo nakendeke nanga baeglise moko nyonso tu lere suku nabayaka na nga basalaka na bango eloko moko na ngai te ezalaki ya privé nayeboye bayambi biso tovandi ale moko akotaka ngai ngonga na ngai koki na koti pe oyaki ndeni ntango oyaki liboso banotambola bien te nayaki na begi ndenge nalobaki mpe natambolaka nango ça fait déjà plusieurs années à peu près 12 ou 13 ans mais siko nazobima sa begi nakuti kutu toilette nake na begi te mpo na ndako na ngai moko nasimbaka bakiti mpo nakende na toilette baproblème donc bana na ya poto nazalaka nanga na esengo te nasepelaka te libala elengi te après badelivrance libala ekomi bien komi na esengo nakomi mutu na esengo me mobali nanga moko kutu nayinaki ye donc siko vraiment olingi ye makasi nalingi ye makasi bamvutema nyonso babwakelaki biso ekwei na mai ti sikoyo nabandaki kobwate me banda na ye awa lelo donc naza ate ndenge balobaki 2025 te yanga nayambi yango vraimen mpe nakangi yango baeglise mosusu okei mpo kutana meme na paster okomonake bazokambika yo okota te donc nabayela na ngai donc ya lelo na ye donc pa moïse oyo namonaka na tele bapublicité donc toza na ye boye farafa donc asalimaka minene mpo na ngai gloire à dieu ngai nayaki epai ya papa moïse mpo na problème ya miso ndenge ekoma vraiment aveugle surtout côté ya gauche nazali komona presque pas même lunette eza na degré ya makasi na nsima na délivrance namoni miso très bien même sans lunette nazomona liso ya gauche olengaki kufa naomona parfaitement nzambe papa moïse azwa lokumu vraiment aza na nzambo ya solo kolo yesu apambola ye liso abakisa susungu ya ebelebele na kati na ye bo ezite te aza ya nzambe amen. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Là c'est beaucoup plus en profondeur, on va dire par rapport à ce qu'on voit dans les églises, qu'on fait ce qui se passe réellement. Et là avec vous c'est complètement à l'opposé. Là c'est beaucoup plus profond, on va beaucoup plus loin. Est-ce que les prophéties c'était correct? Bien sûr. Et les délivrances c'était bien? Bien sûr. Et comment tu te sens après la délivrance? Non, je veux dire je me sens bien, c'est bien, oui. Voilà, merci beaucoup à vous, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir accueilli ici et je vous souhaite beaucoup de choses. Et j'espère que les gens viendront et comprendront l'importance de ce que vous faites. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koya te na ba délivrance eutai koleka bobanga te na kozala na bino lisusu na Paris à partir le 9 avril pendant 10 jours nazoya lisusu na Paris na koyamba moto moko na moko en privé moto na moto akoleka na air na ye pe na jour na ye bobenga bopesa ba komo na bino pour batia bino na liste ya délivrance contactez Maman Thérèse Matondo nazozela bino na moto.
Voilà, Bandeko Babolingo, tout à la bongo, extrait, il y a émission où il est qui na Bravo Jésus-Christ. Je rappelle que Makamwana est pessi vraiment des ordres dans la famille, mais biso avant tout pesabino conclusion aux famille basée par rapport à Makamunio sur le gars na plateau à Bravo Jésus. Nous allons faire intervenir le serviteur de Dieu. Bameka kotali sabiso ba erreur parce que biso pe ba to bino bokota la biso we ba kozwa leçon to pe conscience na makamuleka na famille pour que mu koleko linga comme la bino bozala na vision pe boyeba nini bokoyi kosa. Alors je m'avais déjà donné la parole na Thomas Fabien parce que il y a une intervention, il y a émission na mukolo wana papa Fabien na lolenge tout d'abord tout voilà makamulita li dot. Parce que nous sommes botami pourquoi? Parce que bah si c'est qui d'autre té. Voilà mutuna liboso bandeko oyo ti lelo ba vana na bati na bandako. Ba si ça d'autre té ba mona makambo na moke na liboso té ba mona mambo ebele. Est-ce que ça dit malam boya ko si ça d'autre? Question ami balé. Parce que ça y est peu de kintuidi. On a yo kintuidi et ça malam tu es mabe, il y a une question ami balé à propos il y a kozanga ko si ça d'autre. Merci beaucoup Papa Chic. Pour la question, je crois que la question à Liboso Ningotuni, il y a Koboya Kosi Sadot. Je crois mes ententes belé et kotaka parce que ce qui libala mutakoti vision et zoye banapenza malamute mes ententes kotaka wana. Tuni kolobani, je crois au lobby lycée mon quoi ma na yo ki amo e sepeli singa makasi. Dengo lobby kubu kungudiala. Eli kolobani. Pona ba oyo peut-être bazo comprendre te et la kisi na kati ya ndaku ya na kati ya belle famille do eza lokola esika moko okoki ko bombisa eza lokola épargne moko boye et puis mbongo ya libala esila kate ndenge balobaka alors na oyo muto azwi comme engagement ya d'autres c'est-à-dire nzambe sa pesio de ya makoki ya ke oya na kati ya belle famille na yo et sengeli lolenge boyokani osala tout en fait aussi lisayango parce qu'il y a des répercussions oyo par exemple neti bikambo ekomeli bandeko na biso oyo parce que soko landi be omona ke l'oncle n'avait pas le pouvoir ya kokota na kati ya famille wana ce qui porte fongo makite or porte o bango bamona ki bien oyo ba vande la na kati c'était à cause ya dot donc dot c'est-à-dire ezaki na alliance moko esalemi wana na kati ya manki ya kosilisa dot wana yango nde vandisi makambo wana nyonso oyo ndo moni famille wana nyonso ndenge esalemi bongo. Et puis deuxième question au opposé Kintuidi oui Kintuidi dans quelque sorte eza lokola ba team moko evanda mais ba kotsango beaucoup plus na côté ya bondoki. Parce que ceux qui te l'ont dit n'était pas na biso baluba net coutume moko eza yake moi si alibala akoyi ko bima libanda te eza coutume donc to vandile on peut to respecter ngo ekei pe liboso mais beaucoup plus bande ko na biso o ya Kintuidi moi namona ngo beaucoup plus eza bondoki parce que ceux qui te l'ont dit be o mona ke makila na yo moko mais bazo pesa o mitindo ke makila no moko yesengeli obala yango o futela ngo lokwa mukaku mobo epo azwa accès ya kozala libre po mutu mususu ya libanda aya kozwa ye donc c'est eza pirema kindoki o evandi na kati o defa batu bamona ngo ke ezali malamu ko respecter mais il y a des répercussions ebele yango tozomona même libota na biso oyo ndenge bakutani na jari ya likambo c'était à cause que azaka Kintuidi soit disant ba futaka yango pour mutu azala libre menzoka monde des ténèbres oyo bango bazo salela c'est-à-dire akola kisebino na mpoasa boyeke tout va bien menzoka na molili abombi susu ma mususu oyo et cause la pe cause ya blocage ebele na kati ya famille. Merci beaucoup l'homme de Dieu Papa Eric toye pa inayo makambo eleki na kati ya vie ya mwana. On n'est pas trop bas de la même question de Tony Thomas. Phénomène ya mutoza na zemi physique bake échographie zemi mona ni pe kokola forme mona pe mona na échographie mais jour ya accouchement
zemi mwana zate phénomène wana selon yo mosana nzambe oyanola on lolengeni. Papa Chic, merci. Je crois là tous les de gauche à droite, d'abord c'est la sorcellerie. Ils ont pirema bondoki. Moni lorsque Nalibala bo associé Jésus et puis surtout que Nalibala aux autres côtés que famille ambino za famille moko za ba coutume fandi que mobala futi ba droite ba sala ba j'ai à partir à zemi. Bon ça ba j'ai parce que bango et alors comme si on s'est dit ba aussi nous touche parce que yo aussi si makambote. Tout le monde a une famille zébélé. Il y a un de moi aussi. À juillet, mais c'est 13 mois. À Liboumou. 13 mois à Liboumou. Parce que mon bal a zoka et a prédot. Mon bal a kenda qui doit se prédot à 5 mois aussi. Zoka. Famille bazane a besoin d'autres. On va libérer moi aussi. Donc mon bal a kenda au sala prédot parce qu'ils ont couverture pour moi ça comme des nazim. Il y a moi prédot et beleza. On a prédot mais ils ont couverture au mon bal a sala. Lorsque on comme on a qui me t'a comme nazim. Ok famille comme un moi. Moi, miteme mabe et de comment ça comme ils aiment papa, je te dis 13 mois. Alors consulter là, total ne te matin à l'internat, te prier les bons dieux, à botter la césarienne et mon bal si c'est ma caméra sur mes balles on peut faire later. Donc comment on va phénomène on a c'est la sorcellerie. Les ali pena bondoki o babaka bondoki ne yango za korene na kati ya likamboana. Donc ce qui a deux fois et le cambo est comme l'une de qu'on a besoin moi aussi. Est-ce que réellement mon bal assis ça qui bon on a au basenga qui pas noko to na on a la famille non de yango moni ke ba sala ba phénomène na c'est bon c'est ba Japon bango idée na objectif moi ezali ke liba le kufa pour azonga encore une fois na kati ya famille c'est ça oyo ezali bit na bango a défaut ba sala na besoin moi aussi yango wana. Voilà, tu es la deuxième question ya ba ki tuidi. Oui. Yozo kuma non ngene. Non, qui tu dis c'est la sorcellerie et bondoki. Ils ont la famille belé ba pour on a verset biblique. Et la famille belé là dans le bango ba prendre un verset biblique ba ouais sabino ke mukolo oyo kayen abomaki abele kaya zoki ndekona moi c'est venait ko botana ye ba kende susu ba rozali kambwa lote ninga botana ba ndekona ye ba donc ça dit il y a ça dit ba ozwa ba verset biblique belé ba taxer même aussi Jida aussi azoki moi si ya moi na ye wewe azoki non azoki moi oui moi c'est moi na ye abotaki. Et c'est qui encore Dani moi liboso ya Jacob azwa ki pe likangwa papa na ye comme c'est qui encore non je crois Siméon azwa ki Dani ya papa na ye tokepe na vie aussi à David le roi moi na ye pe azwa ka likango même na papa na ye alala ka en public comme ça bat ba robeta maboko ça dit il y a bat bazui ba loi mingi mosaïque ba yo on attend de la grâce or que nous sommes pris na temps wana. Quand Christ est venu, Christ a accompli la loi et Christ encore une fois a abolir d'abord la loi la loi satanique et pour démoniaque. Parce que comment tu peux prendre les konayo papa tous dans le tout qui est normal papa Chigimukadi. Tout qui est la normalité boye. Hein aux yeux le quoi ndekono moi c'est OK na pour parce que qui tu li na yo. Ça dit bato bato ko accepter biloko na ba bato oyo ba yebi Christ te ba yebi Yesu te yango monti lelo ba na kati ya ba coutume blanc qui tu sais pirement c'est la sorcellerie les abondoki les amis mingi na famille msuzo je crois zali mingi na bayandi parce que et là qu'on est famille ça mingi na bayandi on a remarqué muyanzo ebi Yesu te ala complication ko kota libala ala complication ba ko alliance muyanzo ebi Yesu te ya mona voix même aussi na école bayandi na titoye bango te tu mona mutu mota za célébrité kaza muyanzi azate. Parce que bana pirement na kati ya coutume na kati ya bondoki eza mingi wana. Donc famille ko eza na kati ya Yesu te, voilà les résultats. Il y a le résultat na ngoya wana. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Mama Wechi to ipa inayo. Bakamoze belé na kati ya ndako wana. To mona ki pe lokola noko akomisa ki femme de nuit. Akoma royo ko coucher na ye na ninga butu. Ko komisa mwasi na ye. Ya liboso moto soka moni ya noko malgré na moto te quand même na buto ane ko ya ko sepelisa ye. Et maintenant le lenge noko azo sakana kani finance ya mobali demona ki mobali misala nyonso koya ki par terre aza sur lo wa osala te. Yo okolobani na ndeko na biso po ba otala biso sikoyo. Oui, d'accord. Papa Chic na oki koloba tozana a plusieurs sortes ya ba mari de nuit. O tozala nango. Ezala ba mari de nuit mosusu ezoyaka na nzela ya ba film porno
Et ça, ba mari de nous sous yaka, il y a ba transfert des esprits, c'est-à-dire moto déjà na kat na bango azana na ba problème spirituel, partenaire au pas ba problème spirituel, erba ko sangana. Nde romona ke moto azui a comme na mari de nuit to femme de nuit. Mais mari de nuit on ne kona biso azala ki nango. O azo mona so ko moni mari de nuit a romi ko pesa moto faiblesse sexuelle et kangi stérilité. Et kangi finance on ezali mari de nuit oyo ba imposaka batu na famille et ça na ba to ebele bazumi ba la butu pe basi ya butu na kata mabota wana kuto longoli ndenge moto atamboli ndenge atamboli ndenge akeibo mais na kata na famille il y a de mari de nuit o ba pesaka do ba pesa mobali moko ya butu yo yebite orozonga na époque ya kala tangu ba mama biso bazalaka ba koko na biso bazalaka omona na ba village basi bakangelo mobali déjà moi na 12 ans 9 ans déjà ba comme kangele déjà mobali biloko wana ezaki bo mais spirituellement ezaki na impact na ngo o bande ko ça sur le plan spirituel ndo omona ke moto okoli misusu bazalaka ba mona raté mais ba o ba koma komona ke alali na butu akola mukabu amoni nzoto na nyonso to baby azana mari de nuit o ba benga ke géant c'est-à-dire mari de nuit wana akausaka finance akotaka kufa akokota stérilité atozwi zeni omona ka osimbi zemi simalongo zemi seni ekwei et puis eloko moko epengla ki a ezali ke komona mwasi ndenge ni azwi zemi ti ekomi bongo ça arrive pour éviter de citer les noms. Moi je sais, j'étais une témoin vivante na événement ya ndeko mwasi moko akenda azwi zemi ayebwe zemi 9 mois toke kotika ye na hôpital abotelima, c'est-à-dire eza misala ya satana oyo esalaka na kati na moto. Mari de nuit ntango moto akomona mari de nuit ndeti ndeko wana biloko aovivre wana eza ti pomo iteke na kati wana noko na enda bimi mari de nuit na ye, c'est-à-dire mari de nuit ya lolenge ya bongo autana na ba film te autana longe totambo te autaka mari de nuit o ba imposaka. Maman oui kata auto quels sont des signes ba de ba autana biso o ba ko mona ke ngayo yo tama mo tshako luba na mona ka bilembo boyo pesa biso ta 5 signes oyo muta ko ba ki azala mari de nuit to femme de nuit. Signe ya liboso ezali ndeko mwasi to mobali aolala boye omona azosala ba position alali ye moko na butu mais akomona ba position loko akokoucher, c'est-à-dire ye moko apesaka forme na butu loko azali kola moto wana ezali signe soki moto amoni ye moko akomona ke ndeti ondire bamso ezakala mais on dirait nazaki na sensation moko ondire na banda okoucher na mwasi to na mobali. Mari de nous mususu ezalaka oyo ezalaka moto alali ndeko mwasi to mobali omona ba super na côté ya mwasi omona nzoto na biso ya alamuki bomona mwa mwasi amoni ya baby wana eza ba signe mususu ezalaka okomona à chaque fois mobali akokoma kobela maladie otobengaka mukongo pasi otobengaka hémorroïde esilaka te ba pesa ba kisi nyonso tu ye en tout cas ezwaka raté ba signe mususu romona emema faiblesse sexuelle romona komi faible au lit soit po o sepelisa ndeko mobali romona ndeko mwasi plutôt romona okokoka te mwasi me rappela dégoût na dégoût mwasi mususu romona posa mibale sili azwi dégoût ana kata couple mais ba okokana te batu mususu romona asantaka présence ou bien troisième personne wana na koti kota ba marié a sentira mususu troisième personne a kalambetu na bango omona mutu musolo a papa omona penda we a sentir ndeti na lali na moto mususu mais mobali nanga to leni na mbetu mais ndenge ni na coucher na so coucher na mobali mususu. Ce sont des signes au mutu akoko mona kiazana na mari de nuit. Voilà, l'homme de Dieu Thomas Fabien to pas inayo parce que na kati ya foyer makambuze ebele to mona ginoko kokende na butu kokomisa wa mobali pe au sali sodomie. Déjà le fait au sali mutu sodomie, quelles sont les conséquences peut na monde à bibili ni ko gagner na ko sala acte wana et pas ya mwana mobali. Merci beaucoup Papa Chic pour la question. Et loko nini bazo gagner pour na kosala ndeko mobali acte wana ezali koyiba ba chance na ye
parce que famille on a so tali bien de nature déjà baza bato batekama. Ils sont esclaves dans le monde quelque part. Il y a un moni batika oncle comme étant gardien. Il y a alandelaka nani généalogie, il y a bondo kiwana. De moni non oncle aza comme gardien. Alors à chaque fois nenge bazo pushaka na ye dozo réduire ba chance na ye ya ko réussir na kati ya vie. Nde ya moni ndeko wana azo ko subir ba acte wana beaucoup plus. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Papa Eric, tous en moment que na makamo surtout ya femme de nuit, na cela on va appeler belé ya batu, dès toujours li bakwa ko lobela yango. Pour éviter sikoyo ba femme de nuit, mari de nuit parce que maman j'appelle bilembo. Oyo muto akomona ki azali nango pour éviter femme de nuit to mari de nuit. Bien ni ne benda mari de nuit pene ya muto. Pour mari de nuit à Kokota. Très bien. C'est une bonne question. Voilà. C'est que dans tout cas, la première chose, d'abord, maman, je crois que tu peux épingler quelques éléments. Ou bien d'accord, femme de nuit, pour mari de nuit. C'est ce de homme mystique. Et on appelle ça important, c'était parce que la nuit, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel qui nous a créé la nuit pour tout là. Parce que azara yemo kwana akomaka femme takomaka homme ka yoana na to benga ba homme mystique to ba femme mystique pour ne peut to épingler et lo benga ka bango baya na kati ya vie na biso ka boso d'abord un soki muto za sans Christ et lo ko liboso quand personne lorsque Christ a na kati ya vie ya mutute ya ba porte belo o ifuma pour na vie ya mutupo ekota ya mi balé ba film pornographie. Surtout ça. On a maintenant en train il faut te marteler là. Je crois que le diable américain peut développer encore une fois une certaine manière moko sans que va bailler ba ya ba film le quoi ba novelas. Ba tu ba bien noté. La novelas, ils allaient filmer surtout biso to fana mina Luanda, au moment ba baza trop mis branché ni ba film fan 5000 na kati ya bolingo. L'amour. Trop. Et ce sont des portes. Imaginons-nous que yona obalite mais autant déjà filmé oyo ya bolingo. Autant probablement lobi que non et le quoi tire que ils le comme taotala à chaque fois otalango ils ont peso idée pe ils ont comme ça na conviction moko ya ko sala likambwana wana déjà ils ont déballé il y a misatu homme mystique to femme mystique à quand il y a beaucoup de personnes dans le bena baba se belé bazali ah mingi na poto comment un système comment on somba ba penny électrique so il bien maintenant et ça. Abino, moi je crois que pour le quoi mi bali ba décevant en mengi je préfère na soma na ngai peni les trucs pour et satisfaire ngai tout le monde dernièrement en poto bato ça ba la popi ya basi parce qu'il y a chauffaka ça dit les mots qui ça dit bien ba comment jouer avec abna na bat et encore une fois ça ba frère rebelle na ba frère rebelle je crois na lobango au moins na bana kota kende ko sokola mais moi m'amener tout ça non sokola. Contre la chambre de la chaîne garçon au monde attend la bamille au monde va descendre za rebelle wana ça dit pour na le wana ko kana ngo moi je préfère que na zona nga solo mobuna na se fait satisfaire ça dit na sala la masturbation et ça une grande porte mobimba au peso kota na kati ya vie ya mutu pour que femme ton mari du nasa nini afin na kati ya vie ya mutu pero encore une fois na okende vie aussi ba lesbienne aussi na ba PD et après ba porte oyo permettre pour que mari na femme de nasa nini à cause na kati ya vie ya mutu parce que but sa mari de nuit. Et ça, il y a quelqu'un qui Jean 10, les voleurs ne veulent que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le but d'un mari de nuit, femme de nuit. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Papa Thomas, Tomona qui n'a pas oyo de konabiso qui n'a pas déjà, bah ça détruit par oncle. Oncle Sakai na bango. Oncle pas la kaki kebo de la bokomona. Est-ce que ce qui moi la mobile wana a fait si d'autité, topé à si qui intuité. Et aussi la prière, il faut se soumettre na makambo itali coutume. Merci beaucoup, Papa Chic. Je crois, na sepeli mingi, na réponse mon papa Eric Alobi Awa, abi conséquence na makambo nyo seza kozanga Yesu. Alors on a rolo boboye Papa Chic. Relation na bango ibandaki sans Nzambe. Ti ba bandaki likambo na bango ya mariage na bango nyonso wana Nzambe azalaki te. Parce que au moment même Esaïe chapitre 30 premier verset ezolobelango. Alors eloko tokolo bezali nini? Déjà ndenge baza wana baza soumis na pouvoir wana ya Kintwidi.
et là depuis kala. Mais ce que je sais c'est que Yesu nabiso il est plus fort que pouvoir on a kintuidi. Donc le mieux à faire ezali et sengeli ndeko mobali lokola déjà ça pour na de anzela naye. Il suffit à remplir ou ezali ba devoir naye et puis nanzela ya prière. Il peut être délivré na kati ya chemin à une seule condition ce qui est moko ali. Au continuer à chemin ce qui a souffrir, ce qui a tambola na bolamo et ko dépendre na ye moko. Mais la prière a le pouvoir ya ko kangola ye na kati ya ba soumission nyonso wana. Parce que ce que landi au mona ndeko mbala zolo bake atala ki bien avant abala. Donc atala ki bien tout allait bien na ba misala na ye nyonso. Donc effet tant waye ko kota na kati ya libala wana c'est par là nde nyonso ezala ki déclenché. Donc c'est juste ça. Maman oui, je te aussi ça na yo. OK. Basala nini problème ba komi na musikoyo. Na ningi otala biso ba kolo solo yo. Pour na pesa briefing asuka ni makambo ezali. Lelo ba se retrouver na problème wana. Mobali musale sili ne papa toma tukoloba. Noko alobi pe na kwena yeke autika bango tranquillité. Et il continue toujours net benga biso lobby que même makambo ba mona kawana et il se répéter. Malgré noko azaki awa. Et noko ayebisi bango autika bango tranquillité nde ba manka ki respect, il faut pas se soumettre en tant que noko. Et c'est nous tout bape que non noko nzambe kutu bible loba yango ba parents bazali nzambe yasi. Siko en tant que noko azana pouvoir na makila sur bana wana to boite que nzambe aza au dessus mais to ba siko côté o biso ni nzambe perception logique il y a le besoin de pouvoir le pour la bana wana a autre ba tranquillité. Pour répondre papa to ma bible moi mbote poto si ça papa to ma vie papa rikaya si pour que to si ça analyse en quoi le pour on appelle ça point de vue asuka. Merci beaucoup. Aussi, mi place mon poésa vraiment mon tuya mingi. Na Exode. Aussi, mi vraiment mon tuya mingi. 22 honore ton père et ta mère. Mais papa nini il faut te honorer. Maman nini sengeli te honorer. Moto aza na kati ya solo, koto aza na kati ya molili. Nde moto sengeli ba honorer. Nzamba zo senga ba honorer moto oyo a otambo na kati ya bonzambi. Je reviens sur papa Eric. Et loko o bakoki ko sala na vie na bango comme le départ. Ezala kiki batelemela ki nzambe ndenge ezali 30 ndenge papa Thomas Otikoloba. Et loko bakoki ko sala bazonga ka. Nzamba aza likolo ya loi, aza likolo ya noko, aza likolo ya coutume. Soki bango moka babandi ko sala pratique wana ya kokota Christ na kati na bango bazuka exercice wana au mona même maloba nyonso noko alobi wana esalelo roté noko déjà au départ ça na posa nièce na balate. Imagine papa chiko senga mutu singombe ngombe siko za combien? C'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire déjà que azali na posa te nièce wana bala pour na ya azaki déjà azo bango déjà ba prisonnier na ba koma déjà ba esclave na ye ba OK pa ite fona pesa mbongo moko mobali aotika la na nyongo à partir nyongo na nde e permettre nga na sani na banda pour que na sani na banda ko ningisa libota la bango lokwa pe bazaki na nzambe te yango moni eloko esani bongo papa Chiki kitu liezala rara na bayandi te hein. Équateur bazala na bisi. OK. Équateur bazala na bisi. Ndeti ngabo e nani tata mwasi nanga, mwana tata mwasi nanga oki ko ya obala mwana na ngai. Et pas bino. Et pas son Équateur ezali ba benga ngwa bisi. C'est tellement ezali eloko moko de départ et salama na kindokité. Bana mwana tata mwasi ya bana. Mwana tata mwasi nanga ya mobali, obala mwana ngai. Obala ngate, ako ba mwana ngai. Donc ba cousin babalani ezala en Équateur tellement zelo moko ça me rappelle na kati ya sorcellerie. Tu sais les équatoriens baza batu moko pour ça na bonga makambo oyo oyo y a pas la sorcellerie dans l'intérieur. J'ai pas dit que kindokezate mais penser nango ezaki na kati ya sorcellerie ndenge bandeko na biso ya kitudi bazali mais abisi ezala en Équateur ezalaka mais pour clore ezali que na koki koloba na bandeko wana ba landaka nzela Yesu ba landa nzela Yesu est important bandeko pe ba otala biso soko za ko se retrouver na kata ba problème luka nzela Yesu parce que mon petit solution ezaka Jésus Christ
Papa Thomas, un petit mal pour tout oui, Papa Chic. Na koki go bakisa boye na oyo mama wecha lobi. Je crois et faire ça là que bamona to ba subir toujours makambo na parce que Jésus n'a na koti na kati ya vie na bango. Parce que tout et ça les makana pouvoir ya liloba. Liloba mimi et dépendre na être suprême ou na kati ya moto. C'est lui qui va prendre les devants pour na couper sa pouvoir na maloba ezala l'espace na kati ya vie ya moto. Parce que nous on vit à cause de la parole de Dieu. Parce que Nzambe wana ça l'espace na kati ya bomo inabiso, c'est pour cela c'est Dieu qui gère notre vie. Or bangoti bazo vivre wana ils n'ont pas réellement intimité moko boye na Nzambe ezate. Donc c'est je crois il y a ngonde mutu ti tozo bunda bunda na bango wana à cause na ba yiba na Nzambe qui est Dieu et puis ba pesa espace na kati ya vie na bango. Je crois il y a ngonde ezali motuya. Et puis na roloba boye bandeko tango zolinga obala zwa temps ya koyeba famille nini ozo kota. Parce que le mariage ezalaka aller sans retour. Nazoye bazala musala Nzambe moko andolo bana ba série moko alobi soki osali choix ya mabeto na famille ya mabe ezaloko bandi ya life na sama bele. Na sama bele. Donc il kolobake ndenge to bana na katango yo mwasi na mubali bokutani ezalaka to benga ngo ezaka nde to bengi union fait la force. C'est-à-dire mwasi ndenga zawana akomi lokola gardienne ou fa bunda contre bitumba ezaka na famille ya mubali. De la même manière mubali pe akomi wana lokola gardien moko boazo bunda contre bitumba ou ezali na famille ya mwasi. Donc ezaka vice versa. Alors pour obunda bitumba malamu esengeli oluka oyeba de quelle famille nazolinga na kota et que bazo appartenir na hiérarchie nini ya bonzambe. Je crois ezalaka malamu mingi parce que oyeba ke tango nazokota na kati ya libota oyo na yebi ke bitumba na bango spirituel evandi na point oyo. C'est que nga il faut na contre-attaquer déjà na point oyo afin que na pesa espace na zabolote. Yango esengeli pe na ba couple o bali baba na baleka na délivrance. C'est très important. Boleka na ba enseignement sur le mariage et puis boleka na délivrance parce que chacun de nous Papa Eric olobini ni poto si sa émission kwa lelo. Ouais, na epengelo au mot très important maman Ochotolo ba honore ton père afin que tes jours soient prolongés. Exode chapitre 20 bakbakango mingi. Mais na Bible il y a un homme. Tant apambola bana na Genèse chapitre 49, à quoi le bossa mona le bossa à maudire. C'est un père qui maudit. Tata. Mais ce que j'aime, na kata bénédiction il y a Moïse a pambolier. Donc j'ai compris quelque chose que le vrai père c'est notre Dieu. Amen. Le véritable père. Bo bano ba shege biso to zo bango to bo mabango pa na yo na orphelinat. Bana batatate. Un véritable père a konna témoigner comme shege. Tu dis non ton père. On dit combien de papas beba blessé bana bango waboti. Pe ma maudissa bana bango waboti. A lo mona ivresse na e atalina na via pas au lieu maudire moi na mais à maudire kana. Donc ça dit à maudire la génération qui vient. Parce que un vrai père a maudissa moi na té. Un vrai père a maudissa la génération pas que moi comme salinga moi na no père au salaire. Ça dit asimba moi na té. Donc na moi na maudire té mais bana na yo ne ba ça biloko. Alors surtout ba biloko bongo les un peu moi. Noko Bible le dit dans Hébreu et dit que les mariages soient honorés de tous. J'aime les versets. Lorsque au moni au kokina nous n'allez pas la thé, n'allez pas prendre la personne. Il y a des jeunes surtout mingi ils ont la province mon autant à comboter au moment na futa tanda nyonga ba futa malem par là de ba okota. Ya mona muto a futa mbongo nyoso libala tatonga te bazwa katel devant ba no porte kota katel kola bana dans pe kola mona bonga mwasi parce que diable a profitaka na eloko moko ya muke nda koti assiégé et puis déjà tango oyo bala mwasi que non singombe ata mo papa o comprendre que non voir na okende ba voir amabe ibane kende ya singombe donc c'est de là na bana ndeko papa na ndeko maman na bapela ndeko noko oyaza kwa kinchudi aibake ana bana pa boti bana oyazo sala bana baninga yepe ba osala kiango mais oza très important ko ba dit awa le seul chemin mam na kata délivrance
c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Baby, lobby, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi, je vous donnerai du repos. Donc, ça, c'est vraiment, ils l'appellent, il faut d'abord, maman, tu n'as pas mbolayo. Maman, le comment va écouter sur la Facebook, n'a pas ni papa, papa, bobalani. Bon, je suis tard, banate. Bon, je suis la force d'habitude, ma famille, mais le bon Monica, na TV, na Facebook, na TikTok, bon, je suis bobalani, il y a un mabal belé et kende, bouquet, sanini, bokabouane. En tout cas, on a savoir les seuls chemins, tout est accompli. C'est ça, déjà, le dernier mot. Voilà, merci beaucoup, Papa Eric. Mesdames, messieurs, on est à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Alors, c'est que Bandewana, dans la même situation, il y a spirituel, et Basali, Bengaki Bango, Baroya, na bandi, semaine Oyo, pour que les gars la délivrance à tout, pour que Kata, lien, topé, milimo Oyo, Ezali, pour déranger Bango. En tout cas, moi, je vous dis un grand merci. Na basali bazaki na plateau pour na causer l'analyse la bande que moto à comprendre peut azur les leçons et à attirer à travers cette analyse d'aujourd'hui et je vous dis un grand merci de vous accueillir au Talabiso, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Olingo nanga ya Yesu, Olingo nanga ya Yesu, ebesika yosimbaka kobongola misolo ya mwana mutu. Baluka yo na bajane prière, bakutana na yo. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marais. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissot Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissot Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poisson salé et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissot Wendy, un grand marché proche de chez nous.